Voilà, ici c'est du professionnalisme et le savoir-faire. Kéo, Congo Essengo officiel aux télévisions, une chaîne pas comme les autres, une chaîne de qualité. Ouais, bien, mais toujours l'information est bien. Les lots, encore un autre numéro sur terrain. Donc, il retourne sur mon tourna. Naebi que nos réactions, les belé ma téléphone. Moi, ça simba téléphone à mobile et ton mobile simba téléphone à moi si. Malam muto mabe bino mo boyoka kindenge nini bato balobi mais lelo to yesu na motuna mususu pona rotuna bato yemba mape mingi bandeko ya basi pona nini balingaka basi ya bandeko ya mibali te do bandeko ya basi pona nini bolingaka basi ya bandeko na bino ya mibali te. Est-ce que vous pensez à pona bino que baine ko zabozu ya bato na bino ya bayaya na bino? Est-ce que selon vous vous pensez vraiment que non, il n'est pas besoin de yaya, il est appelé toujours à se marier. Mais pour nani ni bino bolinga raté. Ata soka balité, moment la ronde ba mazua moro boye. Ba msusu baron lo bagutu. Est-ce que abimarana yaya na été comment ya rosa la bongo alinga mosi yaya té. Donc c'est une question à travers cette interview tout ça là boye barozwa réponse na yango. Un grand merci à Nicole Lukaou na Paris. Nicole Luka ou Patrick Otibango, le docteur Love, ton petit frère propre, après si Mbote, Talara, yo moi aussi à Pembe, éclairage public, donc Tozawana, Pote Baroko Barara, la famille Luka ou Nabinza Delvo, vraiment on a Avenue Chopo, sans oublier, tu peux si vraiment une Mbote Makasi, la famille Luka ou Mobimba, Tozokoba, voilà, la famille Toussimba, Nanjili, quartier 2, Tozana Bino, bienvenue, Mangwa, Tanzote Boyambindo, Motemaya. Maman Anichitou, l'astre de lumière, le pasteur Clovis Sofimpa, na maman Doris Sofimpa, First Lady, elle a bino à trop. Voilà, un grand couple, 19 ans de mariage, c'est pas peu. On y va, Ridi Bonteke, Landangaï, Nassima comme ça, tu vas bandé, toujours à point de vue, il y a Baimboka par rapport à sujet Nabiso, Yamoko Nalelo. Mbotendeko? Ouais, Mbotendeko. Comment on comment on a mis Mitterrand Kanzo? Ndeko Mitterrand Kanzo. Ouais. Bandeko na biso ya basi. Poni balinga basi ya bandeko ya basi na biso te. Et yemba mape kutu. Ouais, loambo yemba ngo. Problème wana eza problème moko na ebité sobe ici la ndeni. Comme ya bandeko na biso basi. Pona basi na biso ezaka nanu 1 bazaka na zuwa. Po ba ebinde nini bango ba vivana mibana bango so mobala pesa ka mbongo so yo lingi mwasi na yo pe obando pesa ela so ba koma na bazuwa wana ezaka ya pom ya mbongo ya so melaka mwasi ne kabelo alati saka ye akipaka bandeko mwasi na ye nde kotaka bazuwa wana mingi amoni azi copie coller voilà donc ndenge mobile na pesa ka mbongo donc yango ekendaka bongo so amona ke ndeko na mobile ozozo charge mingi ya famille mwasi ndo mona ke koma asko ba problème wana ya ke belebele so amoni mwasi no alati bien ozolia mbonga ya na ngai Nozu ape kote. Zou e koma wana. Amoni bandeko na ya mwasi baza bo bolia mbonga ya nanga donc e komara bazou ande ya place wana mingi ezaka matière ya mbongo. Vraiment. Donc mingi ezaka là. Merci beaucoup. Ouais. Voilà. Ne kalobi mingi ezaka affaire ya là. Amona mbonga ya ezo kende. Voilà, mon beauté. Mbote na pesi na famille na nga famille Kanzo, masala nga Patie Kofo, aéro d'Engil. Maman salanga to ingénieur à Botoura wa, pesi bango to mboto Olivier Mokoto na bosanité na Boto. D'accord. Tous ensemble. Merci beaucoup, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a? Maman Chanel. Maman Chanel. Otuna na biso lelo eza histoire vraie. Pona nini bandeko basi bolinga bandeko ba ya bandeko bolinga basi ya bandeko na mibali te. Biso bandeko ya bandeko basi tolinga basi bandeko na biso mibali. Mwasi na bandeko na biso mibali no lingete pona nini. Ngape na mwasi, ngape na kokeli bala. Alors faut na linga ye. Mais ba mususu balinga te. Au moins ba point na souvent et arrivera pona nini. À part ça comportement na bango. Mususu yaka bien, bobani bien, après si mata babala la kisi manzaka. Mususu bomba na manzaka. Tango bomba manzaka, tango boko abatia na ndako abano la sabina wana ndesa ke ba ine. Mais so aza bien. Aza neka bien to fanti na ye. Mon conseil mo repesa ngo. Conseil ka na repesa bandi ko na biso basi.
mwasi andeko na bino mobali tokoboye te ye mpe ye aza mwasi ya libala biso mpe tokokeka mabala donc fo tolinga bango kaka. Merci beaucoup. Nasepeli. Mbote maman. Mbote papa. Voilà, comment on a dit? Comment là, Cécile Bokuta. Maman Cécile Bokuta. Histoire vraie. Tu remarqueras en mingi. Quand on est bandeko, il y a basi, balinga, basi, on est en balité. Ngapo nangama na reponga pe na mwasi. Ba semeki msu azande ile msu ata yo mi pesa na bango, ata yo zolinga ba mesuka nango bazaka na mwa enmo. Non, ce qu'on a battu, c'est où t'as ouais. Tu es où mwasi yango na tuni question. Mais ce qu'on a de ma part, bah ça bande on a na linga bango. Na linga bango na biki o aloa azande ko na nga mwasi na efona linga. Mais souvent ebelé comme ezapela ba misusu alingaka mwasi ndeko na été. Là, je suis moi, ça dans les efforts à ligne, mais ça a compliqué, kaka. Et ça, moi, je suis un comportement bien avec ces mecs qui n'aient pas de et ça, moi, est beau. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Comment on est? Comment on a Rigen? Ndeko Rigen. Oui. Motuna na biso za histoire vraie te remarquera ngo mingi. Oui. Bandeko na biso ya basi balingaka basi na biso te pourquoi? Bon, tina ba ye mama lombo. Tina ye mama bongo mingi ba via pona mbongo. Misu balanda pona nini bolingo. A négliger famille na epo akanga makana mwasi. Mais ça bien te. Il faut sangisa bango so ba batu moko. Tozomona lo ba mabale zo kabwana ba mabote zo kabwana pona bandeko. Mais faut pas la bolingo les kinyonso toujours ils allaient prendre dans mon forcément ça ceux qui va comme da balana vie à passe le ba comme la vie mbongo a renégliger bande ko nyonso kwa akanga makala bande ko mususu ya bande ko moko ya basi abwaki bango akanga mikana na pona mbongo abosani ba utini ba una passe mais na ko senga mingi batike eloko wana eza nzembo bayemba eza pona batu nyonso te il faut ko pesa ka conseil na libota nyonso. Papa mtabota biso maman mtabota biso maman zalterne nécessaire papa zalterne nécessaire so ba kombi na ko kabona bongo eza mabe makasi tozo mona lolo ba bela mama boma via presse via loenge wana biloko ba nzembo wana bala via kate bala ndaka ba nzembo te nzembo zaki juste conseil nzembo zaki juste analyse bon nzembo zaki conseil mais ba lolo comme bouillon na conseil souté et comme na mon numéro ko ba polémique na mon numéro ko la boy mais na ko souhaiter ba wazola na biso lelo batika vie wana ba via kate bala ndaka te bazalaka papa boti bonga kaboli bango te mama boti bonga kaboli bango te le comme mona bato zo kabona pona mabanzembu pona biloko mo za ntina mutaye manzembu bêtise bino encourageant mutaye meloko mo mabe bino encourageant eza mabe bobosa ni vie de prière bobosa ni nyonso eza be makasi bazongela bina vie de prière et ça la bango bien. Merci. C'est bon. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a dit maman? Maman Marie. Maman Marie. Yo da maman Moboti. Histoire vraie, basi bana basi o yoboti. Na ba wa mibali. Souvent bana basi balinga basi ya bandeko na mibali de prendre. Soko tali ezali côté nyo surtout mibali. Basi ya mabala ba mosusu baza mabe. Selon na éducation bazwaki na banda kwa baboti na bango bazalaki socialité. Yo ye kobala mobali na yo ye babe mobali na ye azala bandeko na ye ya basi okomona ye na ndako na yo boyo kangele longi aye na ndako na yo boyo eloko na ndako bombi aye na ndako na yo boyo yo yebi kaka famille na yo ozali koyeba famille ya mobali na yo te wana eza malamu wana za mwasa na kopesa na conseil ya bana basi boyi mwasi nyonso soko obali te oza na valeur te lokola babali yo yeba kosangisa bafamille ya mwasi famille na yo famille epe ya mobali tia bango bazala lolenge moko soko kongi kosala kokesene mpo na famille ya mobali bakolinga yo te. Merci beaucoup. Comment on a dit? Comment on a bibi? Maman, histoire vraie, c'est que vrai que bande mingi ya basi balingaka basi ya bande mwa mibalite.
souvent ezalaka mpona nini tolingaka bango te mpona nini eza na mwasi mosusu akoya libala olie alinga bandeko ya mwasi swati mama ya mwasi ya kosepeka na mbongo mobali aopesa ye donc aosepela bolingo ye na mobali na ye alors biso nde toza boye toza basemeki na ndenge mabe te me tokoki kolia mbongo nyonso te ke ya ndeko na biso me ndeko fo ayebake naza na bandeko na nga mpe ya basi me mwasi fo alia mbongo mpo fo alinga mobali fo alia mbongo na ye fo asala bisengo oyo ndeti oyo nyonso asalaka soki ya kosunga mama ya mobali mpe bandeko ya mwasi ate ya mingi te me kosunga bango kozala mpe gentil avec babokili ono basemeki na yo bandeko basi so bayekaka bamoni kaka ke o mwasi azopesa mama na ye mosusu provision ezobima na ndako bon soki akopesa mpo mwasi sikoyo esengela nde mpo mwasi soki azwi mobali fo asungaka mama na ye donc etangamaka nde fo asunga mama na asunga bandeko no donc etangama ndenge wana yango esalaka mpe likuni mpo bandeko sikoyo eza na biso misusu tokomona ndenge wana alors okokolekisa pano me yeba mpe basemeki baza babokilo bazali yeba basemeki baza mpe babokilo bazali mpo suiva mwasi mingi alingaka bandeko na ye mpo fo asunga bango fo alesa bango mpo mama na azala bie mpo aboti ete mama na konyokama kosufui te me ntango mwana asima mbo fo asunga mpe mama na ye ndenge eza na bandeko na ye fo bazala mpe na vie abia mpo ani ndeko na bango azwi mobali aosunga ye fo asunga bandeko na ye. Merci beaucoup. Mbote ndeko? Mbote. Abengi onani, kombo nani? Denise. Maman Denise. Oui. Souvent pour nani ni bino bandeko na biso basi bolinga basi na biso mibali te. Bandeko na bino mibali te. Bon, personnellement, réponse nangai moko. Oui. En tant que femme, ce qui peut être ndeko mobali nangai landa kunangai. Oui. Il suffit que non comportement na bien. Na ngai so que simito na biso bien. Je ne vois pas le mal ou que naïna ndeko ya mobali nangai. Et par rapport à finance, oye pandeko na mobali, okuti mwasi ya ndeko na yo azopesa mama na ye biloko provision. Des fois, peut créer un problème. Oui, des fois, il y a un problème. Disons que ce qui peut être mobile, ils ont aidé de plus qu'à côté. Là, peut-être qu'il faut créer un problème. Bon, la Kanangaï, en tant que femme, ce qui peut être que beaucoup de mobile, a adopté sa maman naïe bilo. Bon, on comprend ça, maman naïe, c'est grâce à maman que mobile ou anazali. Donc, on comprend normalement normal. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà, c'en est fini pour ce nouveau numéro de Congoli Solo. Wapito Beti. Ma solo, il y a Bandeko na biso ya basi, pour nani balingara, basi ya biso, Bandeko na bango ya mibalite. Vous avez entendu les réactions de Congolais et des Congolaises, surtout les dames qui ont eu à défiler sur ces plateaux, ils ont eu à parler par rapport à ces sujets. Moi, quant à moi, je vous dis un grand merci na bayanyo so bolandi biso madame Nicole Lukaou na osuki sanayo en tout cas pendeko rozangate moi si Pembe la famille Lukaou na Binza Delvo na avenue Chopo topesi binombote je dis bonté que derrière la caméra Pichu PM le maestro Montréal na pesi mbote. Et voilà, JR Kwimi les banquets, 3 fois banquets. Je te salue partout où tu es. Et voilà, je salue Eugène Curtis Kabé, mon ami perso, sans oublier l'architecte le plus intelligent, Serge Kassonga, Kassonga Wetu. Tel qu'il est beau, c'est tel qu'il fait. C'est Serge Kassonga, Kassonga Wetu, l'architecte le plus intelligent, tel qu'il est beau, c'est tel qu'il rend aussi la beauté de son service. Un bon tonton, on appelle si beauté. Sans oublier Michael Kakia, Napession Mbote, on va aller à Pembe. C'est fini pour cette émission. Nicole Lukaou, mère, Jérémy 33 toi, Oumela. Voilà, c'est fini pour cette émission.